malédiction ezali eloko moko boya mabe ekoti na kati ya mutu pe ebebisi nyonso ake kozala nango lokola baavantage na se na moi parce que frère mutu akosa yo te otera malédiction eza na nzambe mais malédiction eyelaka nani eyelaka bese mutu oyo aza kosala pena moko nzambe alingi te mutu ana bomoi na ye aza maudit par ses flammes mwana oyo abotami akoki mpe kobotama na malédiction batuni Jésus mais mwana oyo azosubir ba mauvais sort boye mpo na nini nani asalaki basumu eza bakoko na ye to baparla na ye donc bayikoloba ze meme aza na connaissance ke mutu ayi kozala maudit à cause ya baparla na ye azosala musala mais mpo bafuta eza problème eza si na malédiction parce que nzambe barepresentaka ye na image moko te Dieu est esprit très bien bato bakosambela fo basambela na molimo mpe na solo donc wana eza malédiction mpo na bato baosambela mabe moto aza maudit akoma na esprit égarement nzambe abenga mutu mpo azala boye yo na toli na yo na monoko makasi na yo mpo boyebi na ye omeme na nzela lipengwi oyo nzambe eza destine na ye te na yo na mutu wana boza maudit maudit soit celui qui fait égarer un aveugle aveugle eza nani ezaka mutu azala problème ya misu te mutu asosoli makambo te mutu ayebi na makambo te me yo ye omemi na makambo mabe oza maudit ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba voilà nzambe apambola bino balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV toyebi biso banso Ciel Ouvert TV ezali chaîne oyo ezali 100% bonzambe eza chaîne oyo e propageaka la bonne nouvelle eza chaîne oyo vraiment ezosala impact kati na monde entier lelo tokolobela thème moko eza très profond tokolobela sur la malédiction sur tous les plans yango na sengi na ndeko nyonso esika oyo ozali zala branché na chaîne oyo soki omoni batindeli yo lien ya émission partager yango s'abonner pe liker yango pe nzambe akoyeba na kopambola yo na micro eza ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na frère na biso Josué Liwanda Brown et sans oublier frère na biso Exaucé Makela na réalisation kuna tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme invalable tolobi boye tozolobela sur la malédiction sur tous les plans ça l'a branché ou comprendre thème oyo ndenge to partager yango na invité na ngai ya mokona lelo sans plus tarder nazo senga na Josué Liwanda Brown afongola plateau pona yamba invité na ngai bonjour patriarche Vincent Makela bonjour pasteur Flamme d'Angola nzamba le kana opambola yo apambola ba dekono so bazolanda biso o ba kopesa matoi pona kolanda thème oyo munene sur la malédiction tika nzamba zana yo azapena bato bazala ba masini kuna na réalisation l'homme valable mwana ntukanza me petit frère Jésus-Christ l'ingénieur et puis na Josué Liwanda Brown a zongeli biso sous lelo sans oublier mwana na bango frère Exaucé aza ko assister bango nzambe apambola bino nyonso. Voilà patriarche Vincent Makela avant de dérouler émission na biso c'est la biso le sambo pour aimer ma biso malamu na émission nzambe ozali nzambe o permettre émission oye salama parce que Bible les exceptions chaque chose est en attend na yango tango pesi nzambe toujours reconnaissant ya kokumisa yo pona pema yele
mpe likanisi nzambe opesi mpo na émission oyo tika te ozwa lokumu natiki banyonso bazolanda biso na maboko na yo nzambe esunga bango nkolo pesa bango matoi mingi ya molimo ya kolanda makambo mpo ete bacomprendre na nkombo na yesu mpe na pamboli biso bato tozosala émission oyo tika ete baquestion ezala mumuno Pasteur Flamme mpe baréponse ezala ya ngai mumuno Pasteur Vincent Makela mpo na lokumu no yesu tosi mpe tobondeli bongo amen. Amen. Et si vous allez au bêtiment beaucoup makasi, au bêtiment beaucoup makasi pour na prière oyo prière intense oyo euti ko salama. Na yebi ke na minute on a Paris eza ko kweya. Na zomo na Benson Mapoata na tonton Mapoata, Richard Mapoata, baza déjà devant écran géant. Ce qui na zomi na Bruxelles, na zomo na mokonzi à Bruxelles, Papa Héritier Kasongo, Azimutale et sans oublier José Ndita de Bruxelles. Bon, ça l'a toujours branché dans Ciel Ouvert TV, toujours parler sur la malédiction. Patriarche Vincent Makela, par définition, qu'est-ce que la malédiction? Merci, Pasteur Flamme. Je salue tout d'abord ma Moussoungangaï, Maman Bene Makela, œuvre d'art à Papa Vincent, Nzamba Pambolaye, Apese Nzoto Makasi, et puis Alekanako, Pese Soumaïle, parce que par exemple, moi, comme journaliste et à chaîne Abisso, et vous allez bon malam. Na côté na Bozindo, il y a les Kamotuninga, qui sont Tuningaï. La malédiction, c'est quelque chose, il y a Mabé, Makas. Malédiction, ezali, et loko moko Mabé, et coach na kati ya motu, et BBC, nyonso akeko sanango lokola ba avantage na sena moi. Nyonso oyo nzambe ati ya bomoto, et BBC yango. Malédiction na ngani ngo lokola botutu. OK. Botutu to pe li babe, to pe li bobi. Donc mutu mutu loko ne kotikati na ye pe e BBC oyo nyonso ya bolamu to makamalamu oyo nzamba tsaka na bomo na ye nyonso e BBC ami yo babenga yango la malédiction. Voilà, bandeko nyonso bozolanda biso bozala toujours branché na chaîne oyo. Tango moni batindeli yo lien partager yango parce que thème oyo tozolobela oyo yo ezo tala mutu nyonso. Mutu nyonso esengeli na yo olanda thème oyo malamu partager émission oyo penzambe akoyeba na kokangola bato. Patriarche Vincent Makela avant to dinda na ba question penza ya makasi na thème oyo tozolobela sur la malédiction tulinge toyeba la kisa biso pe bandeko bazolanda auteur ya malédiction za kanani. Parce que frère mutako sayote auteur ya malédiction za na nzambe. OK. Donc nzambe nde mutu alakelaka bato mabe bato baza kotambola lolenge ya makambo oyo nzambe asali te pa azolinga te mutu ando fils aza maudit et puis mutu amibale alakela mpe bato mabe atiaka mabe kati na bato mpo mutu azwa bamalédiction eza mpe satana mais auteur nango mpe ezalaka nzambe satan adiembelaka na nsima parce que nzambe satan mpe asala makambo presque mingi oyo nzamba salaka. OK. Yango bande Pasteur Flamme po bato bazala na confusion te. Pe ba moneke na kosite to kotanga na Bible hein. OK. Bible lo bela biso na bi ke nzambe azali auteur à malédiction. L'homme valable l'ingénieur. Tiela biso na appareil kuna na mukanda ya Deutéronome chapitre 28 verset 15. Au moment où Pasteur Flamme que mutali boso oyo azola gatomabe zelana nukona solo bana telo valable muto oyo liboso azola gatomabe ezali nzambe yemoko. OK. Lo valable exception ngo batumayoka. Deutéronome 28:15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Awa, et ça me dans Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Awa, nzamba zo banazambo no Moïse. Soki okotosa maloba ya nzambe te, okotosa makambo oyo nga na tina sena mokili, mibeko nga na ti, po tambolaka na yango yo kotosa yango te. Voici toutes sortes de malédictions. Et quoi la bombe na yo pe ko la partage na vie na yo. OK. Osomona. OK. Donc mutabado partager bénédiction te mazo partager malédiction na kata vie na yi. Donc mutazali auteur la malédiction pour mutazala azala maudit
ezali nzambe mais malédiction eyelaka nani eyelaka bese mutu oyo aza kosala pena moko nzambe alingi te mutu wana bomona ye aza maudit par ses flammes. Voilà, patriarche Vincent Makela, tu kotanga parce que balobi la Bible parle, Bible lobby. Bisono seto yoki yango parce que Vincent Makela question mususu eyelingai onena tuna yo. Nalobi est-ce que ceux qui bébé botami ya sika akoki pe ko botama na malédiction ou comment? Oui, akoki botama na malédiction. Bongo soki na biso exemple moko bona musuni. Soki papa na mama baza na sida. Mwana ba bota sana ngote. Akoza nango, akoki te mo sa contaminé. Aza contaminé. Donc, et ça peut être moko. Kutu ya molimo ndeza la kasusu plus pire que makama musuni. OK. Mwana oya botami akipe botama na malédiction. Voilà. OK, patriarche mwana mukie, question ezali mwana mukie ayebe lokote. Est-ce que nous avons épargné les locaux? On a dit que Moutouaye na Mukilisi, Kayebi locoté, a épargné na ma malédiction, ne faut pas t'amaganango. A robota ma malédiction à partir de parents, ce qui va parler de Tambola Mabé, Batambola conformément à Malobanza Mété, d'être autant dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Moi, je ne sais pas si ma malédiction, au yébi que nous colomoko baye koli, Batambeska mona Jésus-Christ. Bamoni mwana moko boye azaki sérieusement malade. Mwana oyo azako piquer ba crise, aza malade, baye kolimba la moko batuni Jésus. Mais mwana oyo azo subir ba mauvais sort boye pona nini? Nana salaki basumu. Eza ba koko na ye to ba parla na ye. Do baye ko bazé même la connaissance que mutu ayiko za la modi à cause ya ba parla na ye. À cause de la maudit, à cause de la famille, à cause de la maudit, à cause ya likamoko boye, à botabi na famille boye, famille oh ezoro tambola mana, c'est ya mala kwanzambe te. À botabi na sa malédiction. Ce qu'on t'a na Bible, Bible ezoro bake, ba papa balé muiti, ba para balé muiti, mais mino banane sali passe. Yabana. Mino abana. Donc ça malédiction, ma parents basali makamba zangantina, makamba mabe, mais malédiction elandi na bana. Et puis besoin que malédiction est la et ben dans la première génération ti na quatrième génération. Au somona. Donc takio botama na malédiction à cause ya étant de mabe, ya ba parents naï. Voilà. Voilà, merci patriarche Vincent Makela Tozolandayo avec beaucoup d'attention. Patriarche Vincent Makela lobela biso nanu Tolandayo. Napesi Igete Simao na Hollande ba bonjour Igete Simao nzamba mona yo partager vraiment émission oyo patriarche Vincent Makela tozana combien de sortes ya malédiction ezaka moko OK ezaka malédiction OK mais ezana ba branche belé OK ba branche belé par rapport ya malédiction oyo muto azui très bien. Est-ce que vous comprenez? OK. Et ça, c'est une malédiction, mais ça, c'est une chambre rebelle. OK. Et ça, c'est une tape rebelle. OK. Parce que, Mutu Oyo, a celle likambo songolo, likambo ya sali wana. Malédiction. Ce que ça, likambo ya malamu, c'est likambo mabe. Malédiction qui kolanda. Nzela wana. OK. Timoto wana azwa malédiction. OK. Osokanga. OK. Donc, ce qui peut non voilà après attraction sous Deutéronome chapitre 27. On va verset je crois que 15 hein sur la bonne sanité. On va dans ce qui est sur la bonne mémoire. Là on va le mettre sur mon âme. Deutéronome 27:15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Ah voilà. OK. Bible so bale boso boy. Ala que la mama ben butoyo, azo sala image ya nzambe. Image taillée. Basali nzambe na image. Asali nzambe na image. OK. Neto zo mona mama moko garda wana azala photo na Yesu azo pese azo lie bambanga. Ah mosala nzambe. Bazo benge mosala nza prophétesse. Na ba misebo ke pa na yi. Donc maman na déjà na Biblia Aza libanda. Aza libanda za maudite.
Vous comprenez? Donc, maudit soit l'homme, la image taillée en Zambie. Asali image boko boye, aso ba kenzambe na ngai, boye na boye, asa ko doreye, aso pese ba bis, aso sambe la ye. Asa ja maudit. Donc, dans il y a vie spirituelle, muto aso sambe na Nzambe. Mais dans ba image, mutuana azali na bilakeli mabe. Dans il y a vie spirituelle na ye. Il est déjà maudit. Na pese exemple à mama wana. Ajaja ko la mama be na bato bazondi maye. Baza maudit. L'homme valable. Zongela reçu pardon. Zongela ronan. Yoka. Deutéronome chapitre 27 verset 15. Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc, Moutoua Dja Sola Kele Mabe, on a la image. Yanzambi. Pe atiango nesika moko boye, bato zo ko sambela yango, bato zo ko dore yango, bato zo kumbabela yango. Et puis balobi ke ala Kele Mabe, pe Bible sa ko beta ko caché. Banu so ko ba amen. Et ko ba ke ezala bongo, azabela maudit. Donc Moutoana, le roi de sambela malamu te, ensemble Nzambe ya solo te. Azaja maudit. Et puis esprit ya abomination na également et kokote la yi. Yomri ba tumususo passer flamme. Parce que ça la cérémonie satanique, diabolique. Mais ça du Collandé kaka. Ça semble la l'église là. Parce que ça la malédiction, ça maudit. Voilà. Lentement et sûrement, je suis toujours avec Patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, tu dis tout côté on signe. Dans le but, pesa biso ba signe nini et talisarake mutoyo azam maudit, muto azam maudit. Pesa biso quelques signes. Et ça, tu passes, moto a maudit tout l'avocat naïe. Et ça, tu te au moment où moto n'a pas domaine presque mingi. Et ça, marché. Moto yo, libale yakate. Mais il y a une affaire qui m'a calme. Et ça, malédiction. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il y a un honoré qui était. Abala kabasite, il y a moi si baba la kete. Et ça moka basi na malédiction. Azo sala musala, mais pas foutre ça problème. Et ça c'est na malédiction. Net na mboka na biso yo. On est mboka sope et ça basi na malédiction makasi. Au moins tu sala les premiers les 30, ba fouta ye $40 et pas bapaya. Donc $40 ça mbongo mikate. Oui. Et puis bazo fouta ngo na ndenge mboka likukuma. C'est une malédiction. Donc to sala ba makambu e simba kate. Attendez nini? O sala sabila kele mabe. Et ça ba to soza na poto, mais c'est un poto ba mona ngote. Donc malédiction pega wana. Oui, et ça malédiction. Asa la poto mais asa la souffrance que le quand même mutavondaka awa na kisasa koleko tumtazova na nini? Et pa ba bande ko so ba kolo mo bazala ka mingi. Na paka chuma. Et ça, malédiction. Makambo landaka kaka mabe. Non salité. Et ça, kolanda yo. Et ça, malédiction. Moto yo, asa ko sansanzoto na membre ya famille na ye. Et ça, malédiction. Ko sala kindumba pe malédiction. Nazoya. Nyo so na Bible lobi yango. Ce qui l'on va là biso yango okoyoka yango. Donc soko bani ko takaka Deutéronome 27 kobana 15 tina 26. Au moins Bible le yango moto tango toto batango moko ezate. Mais l'on valable. Tela biso yango kobana Deutéronome chapitre 27 kobana verset 15 wana tina 18. Ça micro peut bien nyo batmalade. Yoka. Deutéronome 27, 15. Oui. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Est-ce que ça malédiction?
Pour la bateau, bateau semble la mabé. Ok. À ça l'image taillée. Ok. Et à ce tiers bateau semble la ango. Oh, il y a sur la photo. Il y a sur la na nini. Ne que comment boyer. Au somona. Parce que Nzambe va représenter na image de mon côté. Dieu est esprit. Très bien. Bateau va ressembler. Il faut pas sembler na molimo pe la solo. Ok. Donc, on a malédiction. Pour la bateau, on semble la mabé. Mouton ça maudit. Encore un esprit égarément. Ok? C'est une malédiction. Mais pour la macam, soit moukili. Bible peut le bien. Papa, t'as sauté. Tiens, verset là. Verset 16. Deutéronome 27:16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Mouton déjà sauté la tatana maman naïe. Mouton respectera ma parenté. Flamoso la date. National très bien. Mouton yo a respectera ma parent naïe te. Mouton ça a impoli vis-à-vis de ma parent. A toi ça tolère ma parenté. Mouton ça déjà maudit. Tu vas te payer par la malédiction, hein? Ah, yo mboko lobi yango, hein? Ngai te Bible te lobi. Mais est-ce que yo tala batuboni yo ba telemela ba papa na ba mama na bango. Ba boya ba tolère papa na mama. Do ba tomi ba sa maudit. Oh, nazalaka lekama mutu te, nazalaka mofinga tata na yo, ofinga mama na yo, o manka mama na yo, o be kotosa mama na yo. Tu es déjà maudit. Passé flamme. OK. Donc batomi ba sa maudit de kolobi. O kokola na sa malédiction, makamne zo simba te, yo kuna na swan saka mutu te, na finga ka mutu te, mo yo sala pa ba parent. O bo sana, mais malédiction zolanda yo. Yo ka mususu. Deutéronome 27:17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Les bornes de son prochain, OK. hein? Moutazo déplacer borne ya muninga na ye. Tala papa flamme. Nzambe nenga salabiso, tozala ba parcours mo côté. Très bien. Ta sunga nzana ngezali. Nazala par exemple commerçant. Mais kokuta nanga yo influencer vinanga. On nazala commerçant, yo meminga na komi jouer. On déplacer ba borne nanga. Ba limite nanga. On déplacer yango. Donc nous soit déplacer ba limite à muninga na ye aza maudit. Très bien. Vous comprenez? Oui, oui. Nzamba abenga mutu po azala boye yo la tolina yo na munoko makasi na yo po boye be na ye o meme na nzela lipengwi oyo nzambe za destiné na ye te. OK. Na yo na mutu ala bosa maudit. OK. Donc moni batomi na mukili bazaba ba malédiction. Hein? Oui, oui. O meme muninga na nzela mabe. Muninga yeba kindumba po na yo. Ayeba mobulu po na yo. Osa maudit. Na mutu wana o alandi yo yeba sa maudit parce que o déplacer ba borne na ye. To sakala ba parcours mo côté. Ya ngomoni nzamba sala biso na mukito to zebele mais mutu tsana elongi na ye. OK, très bien. Et ko ba ke to sala parcours mo côté. To sala ba taille mo côté. To sala bilongi mo côté. Mais biso le oyo to sali influencer pas ya batu. Ya to sala maudit. Donc malédiction et ça les collabs tu belé flamme. Yoga mususu verset 18. Deutéronome 27:18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Oui, oui. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle avec les ananes. Et ça comme toi c'est la problème à sauté. Muto asosoli makambute. Faiblesse. Muto ayebi na makambute. Mais yo ye o memi na makambabe. O sabodi. Pe bato mingi bako bato so ba amen. Bato boni ba mema bato banzela mabe. Bato boni ba lakisa bato makamba mabe. Muto ya mabe. Ba conseil mabe. Muto azaki ne flou, azala ko aveugle. Mais yo fungoli ya bisu pasa la mabe. Muta komi maudit eza loko ndenge Adam na Eve baliaki mbuma na nzela ya nyoka ye alesi bango mbuma misro bango efungwami mpona malamu te me po bazala carré. Très bien. Sikoyo na nyoka na Adam na Eve bazaki nini maudit pa nzambe. Oui, oui. Voilà yango wana
sikoyo tala bato moni batambola ba conseil ya bato azali ne kosala mabe te mais mpo na yo akomi kosala mabe déjà malédiction mopepa malédiction elati bino voilà oyo eza thème moko vraiment kitoko landa vraiment émission oyo na ebandeli tina suka parce que mutu nyonso azo se retrouver na makambo oyo soki obeti yango kara e kangao na e soki obeti yango kara e kangao na z donc landa émission oyo partager yango penza avec souci nyonso penzambe akokangola yo patriarche Vincent Makela tozaka toujours na malédiction est-ce que malédiction est contagieuse? Et ça contagieuse, mais ça transmissible. Ok. Nga so na za maudit. O kangami nanga. O transmettre. Ozo sala makambo yo, nga na zo tindo sala. Ok. O swango. Ok. Et ça transmissible. C'est quoi sida? Oui. Et ça transmissible. Yango na ko kangama kana muto zo bateki azala basini abila kelimabe. Oyi mukosu papa flam na ko kamisa yo. Na mona ka ndumba moko mukolo moko boy na balabala. Moto moko azwaki. Aka afai na ye butu mobimba. Mena moya kimiye. Oso nanga? Oui. Na tongo kimiye afuti mbongo yo ba yo kana kina yete. Parce que moi so azo sala kindumba wana. Azape modi. Na mutoyo azwaki ye paza modi. Bakaboli yango. Bakaboli yango. Okay. Mais sikoyo mutu oyo azwaki akozwa double malédiction. Tunanga pona nini? Pona nini patriarche? Parce que atambo na mwana mwasi wana ayeba kizoto na ye bayoka niki bapese mbongo mapese mbongo akote. OK. Siko mwana mwasi wana bibi na balabala obike boka soni te mwana mwasi wana alongoli bilamba na ye abandi kobeta libumu na ye. OK. Abana kila ye. Soka ayeba kinzoto na ngate akenda kende malamu. Soka zala basi bana basi lokola nga abote baba basi lokola ngai. Bano sakana na bana ye ndenge pa sakai nanga. Bato azoseka menga za mtamolimu na mona ki déjà que milima be ya malédiction la ni mamba papa wana. OK. Siko okobota na sima mukonga papa ndenge wana. Oya tambola ki na mona mwasi batandumba afuta embongo nete alakeli mabe ekozwa parce que malédiction mona mwasi wana eza la cause. Très bien. Naka soza mosala nzambe. Bible soba que malédiction sans cause. Et ça ni les sans effet. Moi ça na cause et ça na effet. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nazo lando malam. Et pas ya baluba. Ba ça eloko mo abenga ngo tiba. OK. Et ça te que ba sali kisi. Ba sali o kisi kangio te. Et ça makambo yo ba lakela mabe pe ba kanga ngo. Très bien. Moi si to so ya ko balaka muluba. Akene tamla mbali mususu. Si bawe ko kangaye. Okay. Malédiction ko kangaye. Est-ce que ozo comprendre? Okay. Mais ce que yo tambono kindumba te. Ozo mo samuluba. E ko zoaute? E zoaute? E ko zoyo nde soko bibi na mibali mususu. O lembo ngambo bali mususu. O tambono mbali mususu. Ndesu yo. Donc malédiction moi na moi ça ndanga betili bumbongo. Malédiction e ko landa papa wana e ko zo pena bana na ye. Ba robota manali baberon. Oui. Yango na famille bazonyo kwama. Famille passe mutabonga kazate. Mikakato na famille wana. Parce que eza famille moko modi. Yango fo ba bengaka. Ba bengaka to sunga bango baloko na ba malédiction oyo. Na plus de 143 81 81 44 131. L'on va le mettre na numéro ko munene bato mamona. Ba benga biso bito botama ki na ba famille ba malédiction. Mais tant ton dimeli Yesu, ton respecté ba procédure, ba norme, ya bunzambe, ba malédiction longwe, papa flamme. OK. Ozui mwana batu. Otambo tambo no tikiye. Mwana koma kolela. Obota mwana batu. Moi sina mwana osundola. Osko kambala batu mbongo. O nazo shina ye. O nazo lela ye. Malédiction kolanda yo. Na tene msuba to basala ba mystère ba benga kalwa karma. Très bien. E kolanda yo. Papa, ekolanda yo. Yona mukilitina bako sala bato mabe. Exacté. Bible dit celui qui tue par le pain périra aussi par le pain. Périra aussi par le pain lobiango. Très bien. Et sa malédiction. OK. Oyo zo sala. Yango eko zongela yo.
Et puis belobi ke oyo solona Obuka. yango kobuka soko loni sisi sa nzambe okolona pe bolamu ya nzambe na la vie éternelle mais soko solona mabe kolandaka yo. Ok. Papa yango zomona bato mingi libala ezoya te bana bazoya te mukanda eyaka te koti basali badémarche ata 6 fois 7 fois oyo eya barejete yango kaka tout ça maka mingi ezali osala boye poto osala boye ezosimba te bamalade epai banini epai nzoko oza na sa malédiction yo oyebaka te kaka monoko makasi réparer voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc ils n'ont vraiment pas assez. Ils n'ont pas assez parce que malédiction, ils ont vaste. Nous avons des questions belées où il faut poser patriarche, mais nous sommes limités par les temps. Donc, yo zandeko tambola malamu, tambola na kubanga nzambe pour attraper malédiction te, parce que malédiction ils ont transmissible n'enge patriarche alobi awa. Patriarche Vincent Makela, où est la dernière question nangai? Ou bien avant-dernière question. Est-ce que Mboka peut être la maudit? Oui, Mboka est la maudit. Bible dans Deutéronome 28, chapitre 28. Comme on a verset 1. Non, verset 15. Si tu n'obéis pas à la voix de ton Dieu, tu seras maudit dans ton pays. Tu seras maudit dans ton champ. Bah non, bah, ça la maudit. Ok. Et colonne essaie la kwanga, moussala na yo, et ça la maudit. On a Deutéronome chapitre 28, on a verset 15 la kanisi. 15. Tina se ba mona ngo. On a Deutéronome chapitre 27, comme on a verset 15, toujours 15. Tina 26, ba mona ngo. Vous comprenez? Muto zo coucher na moi c'est camarade na ye. Netinga na ebi moi si na yo. Mais na lingiye pasteur de flamme. Na tamboli na ye. Ki mo se ba. Yo, wana kutokolo te. Ofele. Okufa nango mabe. Oui. Bible dit que moi c'est à moto mususu alongola ka vie à motuya na kata bombo ya moto. Alongola ka bénédiction. Moi c'est à moto mususu. Batu mani bazo tamana basi abatu. Batu mani baza leze. Oui. Batamana mibale abatu. Lobe mona kaka moi fièvre muka kufi. Oh ma ouais, balaye. Njoka balaye te et ça malédiction. OK. Est-ce que ça vient de me coucher? Est-ce que vous comprenez passer flamme? Naka batuazo ndabiso et ça très profond. Moi c'est batolibala yozo tambola nayi. Mobali ya batolibala yozo lingayi. Ozo longola kwanga na vina yo. Kwanga za bénédiction. Ozo longola yango. Ozo linga mona camarade na yo. O déverger mona batobala été. Bible dit que muto ko déverger moi sur fa balaye. Ça c'est la loi de Dieu. Mais yo balaye été. Okima, tu es maudit. Mboke ko sala maudit. Bon, ça va conduire Binzambe. Bon, ça va kata ba franc-maçonnerie. Na ba on est pas malédiction. Oui. Mboka ko sala maudit. Ba konza ko sala maudit. Po mutalo ko na ba malédiction. Et ça ka Nzambe. Nzambe mtoko longola yango, soko ndimbeli ye, ovandi kati na ye, ozobanga ye, nde malédiction longwe. Ba démarche ko sala, o ba sukola yo, o le panga ngata yo ba nini. Nazoka ndeko moka zobake, azoteka mayaka ya ko protéger batu. C'est faux. On a sataniste, hein? C'est faux. Mouta protéger la malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Voilà. Voilà, patriarche Vincent Makela, la dernière question, on a pour nous clôturer. Est-ce qu'un homme dédié à cause de la paix maudit? Ebele. Parce que Ebele peut n'importe quoi biso. Ebele. Ebele. Si Basel Minganza Bazala Sabila Kelimabe. Mais azoté un peu comment délivrer, comment être délivré dans la malédiction azoté un peu. Il y a moka solongo délivré, bah tu es moka délivré. OK. Il y a solongo béni, bah tu es moka béni. Il y a solongo élevé, bah tu es moka élevé. Et ça malédiction. Papa, tu as ça des émissions pour la malédiction, hein? Tu as une profondeur de koyoka. OK. Tu as ça likambu na likambu. Tu as étape par étape. Très bien. Au moment bato mingi na sera mo oyo, bazo vivre sous la malédiction. OK. Oui. Et c'est comme ça qui m'a yango dans le Seigneur. OK. Basa mingi nzamba basa maudit. Yango na Bible solo bake. Batei basa la mingi te. Bible ngona tina. Très bien. Batei basa la mingi te parce que mingi basa la malédiction. Na kombo na Yesu. Voilà.
Voilà, patriarche, nous sommes arrivés à la fin, ça la synthèse. Il y a ma camounion sur Tolobeli, parce que seconde émission où ils allaient, parce que ma question est belle, mais nous sommes limités par le temps. Patriarche, ça la kaka analyse. Il y a ma camounion sur Tolobeli pour nous clôturer. Même si bato balandi biso boye, malédiction ezali. Bilakeli mabebo tutu. Oyi ko tambola nango des années. Soki on dibeli kolo smasi ya te. Poete bilakeli mabe oye longwa eza pamba. Apporte pour la zoloba qui me délivrera dans ce corps mortel. Très bien. Nzoto oyo etinda kapsolo baka mingi ya mabe, mais ça eza fragile. Et ça très fragile à Kosakanate. Donc, bilakeli mabe ezalaka ba bénédiction pe ezalaka. Donc, yokomoni même matin Bible dit que natili boso na yo kufa na bomoy. To bomoy. Bilakeli mabe to lipamboli yo moko pona. Papa, yo mtolandi ma olandi émission oyo. Pona. Soko poni bilakeli mabe kaka yo. Soko po poni bilakeli malamu kaka yo. Mengai na saleli yo choix pona bilakeli malamu. Très bien. Jésus-Christ de Nazareth. Tina moko salaka mabe na mukile ezalite. Nzamba benga biso pona bolamu be pona mabete. Tika nzambe apambola bino. Ok, voilà, bah, dédicace programme il y a église pour notre clôturer. Programme église na bana ba dédicace. Na pesi mbote mingi na bana balanda ngai na États-Unis. Frère Lievin nzamba pambola yo. Américain solo. Mbasilo mama Gigi. Na kepa ya mwana nga Sylvie Kigalu. Mwana nanga motema Sylvie Kigalu. So banu so comme na motema na yo. Ngana benga ko zaka motema ozaka ange ma sœur. So ba to comme le kola yo mabeko longa na mukili. Na pesi mbote pa mobali na yo, mwana nga Blaise. Mwana motema malamu, nzamba pambola na ke pa moyuma grâce toujours les États-Unis nzamba pambola bino frère Cédric. Nzamba pambola. En tout cas pambola bino makasi, Job Bolibanda. Nzamba pambola. Papa Jean-Jacques na ma Pauline na Canada nzamba pambola. Na kitine Europe Evans Edi ti sungunzamba pambola yo yo botala kaka bamate ya boy botaka be mission ya boy mwana Popi mama Nancy nzamba zana bino mama Mati nzamba zana yo mwana ngai papa Anise nzamba zana yo ser Mimi Tomaduda nzamba zana na papa Yav nzamba zana bino ser Anita Patricia nzamba zana yo ser Arlette nzamba zana yo c'est Mariam, nzamba zana yo. Tolege pa yana nga yanzeze Espérance. Si skale motema nzamba zana yo na mama Brigitte. Na kepa mwana na ngai na Angleterre. Esther le diamant, Esther mabengi le diamant noir. Nzamba zana yo na bokilo na ngai frère Yves, nzamba zana yo. Na komi na nga presque na suka. C'est Brigitte Pangi nzamba zana yo mwana ngai Koko Ping Pong Gabriel Yamba ya yo yango wana grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien ya yo yango wana nzamba pambola mwasilo mama Fatou bino ba ebanso bolandi biso nzamba zana bino pambola bino tosana posa ya ba partenaire ya chaîne po basunga biso po musala nzambe kende liboso parmi banonga na tengi kombo soki nzamba ko toucher motema na yo attends-moi quelque chose chaque fin de mois attends-moi 20 €, attends-moi 10 €, attends-moi 50 euros à la mabete frère Flori mon fils chéri na France nzamba pambola bino suka nanga yango wana Bosani igeti mao na Hollande bino igeti mao bana nga motema ma fils chéri oyibaki ya opesi mbote na ibi poto tanto solola na igeti azalaki awa alors merci nzamba pambola igeti mao nzamba zane longo na kombo na Yesu mama Beno Bosani na psaki mbote te mon œuvre là oh yeah za championne OK za championne mama Bene makela mon œuvre d'art nzamba pambola yo na yikunezo la tio makusa asa makusa kuna merci mama nazo matama boyo ngolo nzambe liko na yo
nzamba pambola yo mo pe nzamba pambola yo Amen. na bato basana masini l'homme valable mwana tsukanze petit frère Jésus Christ cerveau électronique Très bien. Cédric Makela nzamba pambola ye Josué Luanda Brom atikande kokima émission OK. parce que eux ils achètent ata ayekoli musala eza chaîne aye atiko kima pesa protéger ba chaîne ça mabete mais ayaka et puis na mona biso suka exaucer Makela nzamba pambola famille na ngani so Caleb frère fils Beliver Sephora Makela Plamedi Makela Barachi Ben Moké Tipatoka mais grâce à Moké puis na Délice et puis na précieuse nzamba pambola bango nyonso. Voilà, oui, c'est là qui première édition sur la malédiction. Oyoto, c'est là qui n'a patriarche Vincent Makela. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout là qui n'a frère Josué Luanda Brone et sans oublier frère Exaucé Makela. Na réalisation, tout là qui n'a évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na Pessimbote na Père Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, Maître Jules le Consolata, Maître Idi Amine, Maître Daniel Tumba, mon avocat Cambès. Na Pessimbote na Bananion sur les rochers. Sali bana nyonso ya Vallée de Bereka Bénédicte Tipatoka na pesi mbote na Didier Simisi les Lions na Bruxelles héritier Kasongo Mokonza Bruxelles Benson Mapoata c'est mon grand frère propre Richard Mapoata Josélie Mapoata José Mapoata na pesi mbote na Tonton Mapoata. Parce que grand frère nanga il faut soutenir émission oyo bo sala ka ba contribution na bino pe émission autant que comme yo partager yango to lobi chaque fin du mois même 10 € na yo 20 même 50 même au-delà tinda pour na ko soutenir chaîne na yo oyo pe nzambe akoyeba na kopambola yo prophète et chancelier lema na pesimbote na apôtre Idi Amin dinzoki mbombo char dédié frère Bodak Mondembe ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.